temi na batnos bazolanda biso na kati ya vision et télévision balobi awa nde place bozoka ba vérité awa nde place bozoka ba nouvelle note na kati ya chaîne na biso bo s'abonner massivement nde bomoni a place kitoko place toza awa a eza salle de fête na salle où nde bomoni biso awa toza pamba tezali 5 jours ya prière ya fin de l'année oyo prophète Jean asalaki ya église Miva la Grâce toza na ye moko moto na Nzambe. Bonsoir papa. Bonsoir. Donc nde bomoni nazoseka boye to nazoseka makambo oyo nauti komona lelo nazomona ndenge akobanda te donc tobondeli makasi toyoki parole papa na kati nalandaki yo bien ndenge obandaki kokeya olobeli likambo ya guerre des étoiles moto akoki kotikela moto place te bon mpo na ngai namoni ke so totala mpe bien na mboka na biso bakokotia mpe président mandat no esili mais mpo otiki ekomi problème côté wana otei mpe baprésident na biso ya mboka normalement na kati ya mokili elongo nyonso so osali manda esilaka il faut tikela mpe baninga mosusu bao bakoya osala continuité ya oyo osalaki même bakonzi na biso ya mboka ya afrique bao nde balingaka kotika te mais normalement selon constitution manda ezalaka ya 5 ans renouvelable sur 5 ans. So président ça a travaillé bien 5 ans après deuxième mandat pour ça là. Après soit sali deux mandats na pour le moitié na mais so bazoti kate wana eza malamu te. Mais il faut qu'on respecte mibeko à l'état. So mibeko ilobi que non 5 ans 5 ans. Après 5 ans il reste ba renouveler sur 5 ans mususu. So 5 ans mususu kokine akoko tikela batu mususu. Leso na zolo ba guerre des étoiles wana ezali que non ba mususu ko so basi ba vandi na trône alingo tikela so batu mususu te. Tout le monde a même na ba misala pesa ko mona ba o ba ya avant basi ba koli po ba longwa ba kota retraite ba tikela ba o ba esika ba vanda ba lingiti do biloko wana ndi yango ndo binga ba guerre des étoiles ezaka même na kati ya ba famille o mona mutu mo bimisa mutu na famille mais mutu susu ko mo bimisa mutu azo komi ko combattre ba wana donc biso mutu azolinga toujours azolinga ni ga yenda zala yenda kabila ka bato alingi bato bas mutu so asala eloko wana ti ba guerre wana ya wana nde to binga mo ba guerre des étoiles. Prophète Jean, ndengo lobi wana ke tokena ndenge ya pouvoir mais tozonka na kati église. Lelo tozomona na pasteur mfa comme na âge avancé à Lembi. Na kati église na ba pasteur o balanda ye. Mo mona tiki ba pasteur na kazu mwana na ye. Avant si place wana mwana na a côté ta cour ya pasteur te ayebe loko moko te ye mo zo former malembe. Au monte ke loko yo te oyo ezapi na kati église. Merci. Na makambo lobby mais photo e ba welo mo ba komaka pasteur de sotangi théologie na ki pasteur il a des choses différentes pasteur ba koma ngote ba bota ma de pasteur ko a théologie mo do sa ko sala même do so la pasteur te ya ko sana ya ezaka ko yokola mama zambe ndeza siko ke ba pasteur aboti mwana patikeli mwana toni ezaka te mwana wana soki aboti mwana na soko abengama soki abengama nzamba poni wanande abakuko tikela mais soka bengama na été on ne peut pas forcer parce que mutu nyoso ta bengama ngama nzambe za kama mo sacré za kama mo molimo ba pesa ngo mutu mususte po eko ko boma pe mutu donc babo ba sala ngo bongo ba pasteur wana za kama malamu te za kama commission lokola cop ndena ebisa kabino e comme lokola cop mais o ezali ke non so nzamba benga exemple lokola ya bible na kati ya Moïse. Exemple à Moïse a fait la Nzambe mais bana na ba jamais batikala ko succéder na trône te bazwaka Josué batie parce que Nzambe Moïse a notamment na Nzambe malingi mais Moïse bazaka na bana ba Eliezer bazaki bana na mais ba remplacer Moïse te mais bazaki peut travailler na kati ya temple mais ba remplacer Moïse te donc il faut to la ndenge Bible lobi ndenge mangama Nzambe lobi ba misusu pe ba rosa asko ke non Nzamba bengi pe mwana o ya boti wana ndi so Nzamba lobi mwana wana remplacer nda remplacer mais le comment na ke papa soka sali il faut payer attirer la bana bon biloko ngo boy e comment pe trop bongo pe po anini ba papa misu ba mo sala pe bongo po na nini ba rebelle pe ba leki rébellion pe leki mingi bana misu so mono formé bien l'accès maman Nzambe lo ba telemelio lo ba balukelo ba passer pe ba ko mona ke non so ya kufi o mona ba basa mo ba tikala ba malheureux église etikali ba osali sabango suste ya ngona ba mo préféré ba sa bon mais ezama be parce que musala oto sala eza musala ya Nzambe futu tika Nzamba sala mo ndengali na si en tout cas ba pasteur of ma bota na vision wana bo koma le soki akufi
remplacer za mwana yo mwana nzamba bengete na mama nzamba za musika emso za likabo mususu me ozuye ovandise wana prophète Jean to mona ki olobaki eloko ya jalousie to moni na mokili ba comme na jalousie comme on a ke o ba benga mo miso aigle ela mususu take mona zo mona venir na eloba kozala boye o mona mutu na komi ko yina e lelo zo mona ke muninga somi prado yo potali okomi koyina eponi lelea komi boye mais na l'église tozomona ngo omona pasteur mso atali pasteur songolo amotambo na mutuka somi lopango ye pasali pasteur na jalousie ayepe na église na ye komi kosenga ba $2000 ba $3000 po akoma nde moninga komi na matia na komi bapasteur mso bozomona bazosoma baprado basemi bakisi boye na boye ayebi te ndenge ndi moninga na ye akomi na niveau wana ya salon jalousie ekomi mateya na ye jalousie ezalaka bato nyonso bazalaka jaloux te mais bato bazalaka jaloux ezalaka bato oyo balingaka te bato misusu bazala babonga asepelaka na bolamu moninga te nde jalousie ezalaka ndenge na bino bapaster na bapaster ekoma partout bapaster bapoliticien bato nyonso na bato batéâtre jalousie ekoma partout na bamusicien jalousie mpo anini moto alingi te moninga mosusu asala nini abriller alingi te moninga mosusu azwa yango motema ebiba yango napesa exemple ya saul ntango david akwesi goliati basi bayembeli david bakomi kokumisa david motema na ye ebebi alingaki honneur nyonso wana ezala epa na ye bato bazalaka bajaloux ezalaka bato balingaka baégoïste alingi makambo nyonso ezalaka ye bokumisa ye bopesa boyembela ye botombola ye makambo nyonso ezalaka ye so omoni yo mpe okumi mpeke bato bakomi kokumisa osala eloko mwa mala motema na ebebi même bapaster bangotiela bato bapoison c'est la jalousie eza jalousie même na makambo ebele omona o ye il faut azala te faut to éliminer ye il faut bobo nyonso na motema mona mboka na biso surtout Congo mboka na biso tozaka na biso na makambo ebele ya malamu eloko ezoboma congolais moko ezaka jalousie congolais alingi mutu mosusu aleka ete alingi mutu mosusu asepe na bolama mutu mosusu te yalinga nyonso ezani ye kaka ndaza mabe yango prophète lelo tozocomprendre différence ezate na basala na nzambe na bapagano makambo tomona bapaga yo mpe tokutonda kata église po ya jalousie wana bapaster baza ebele na Kongo na biso noromona kaka pasteur azoyoka mundimi zuwa donc c'est que bapaster on batika na bango tozoyeba te prophète te baosambela nzambe ya solo te parce que moto asambela nzambe ya solo eloko alinyonso ate abiso eza mo fraternel linga moninga na ondenge yo mobilika so pasteur aza na bolingo olinga moninga na ete ndeko azomona te eza kitoko bapaster ifo balinga bandeko na bango ifo balinga bato nyonso so omoni pasteur akomoyoka motema mabe aoka jaloux seke kati na ye molimo ya nzambe ezali te parce que molimo ya nzambe ezalaka na kimia ezalaka na bolingo so bolingo eza te seke pasteur wana apasteur te aosala makambo ya nzambe na mosuni omoso okoti mosuni na kati ya makambo mosusu ekoma mpe mabe ozomona bapasteur oyo baoyoka motema pasi mpo nini batie mosuni na place oyo efalaki batya molimo yango wana nde ozomona jalousie ezokoma trop jalousie eza trop donc bapasteur bakokufa na poison bakopoisonne baninga mpona nini jalousie alingi te amona moninga mosusu gloire amona moninga mosusu bato amona moninga mosusu mutuka amona boye esali mabe ozomona nyonso jalousie surtout na baeglise oyo ezalaka bacommunauté bamosusu bapesa église mo ezotambola malamu bamisusu balingi te omona baketiele poison baboma ye nyonso wana jalousie wana motema mabe eza na kati ya bapaster mais eyaka bapaster te na bapolitiki mpe ezali na musique ezali na batéâtre mpe ezali donc na bainstitution nyonso kaya mboka makambo nyonso boye jalousie wana ezala parce que motu nyonso alingaka nini place wana efalaki nga nazala place wana ye te ye efalaki nga nazala mpo na nini kaka ye yango wana baosala bango nyonso prophète Jean ndongo lobi ezaka bongo mais so totali mpe bien jalousie ya moto ya mokili na ya mosala na nzambe nde eleki makasi mpo bato batelemelaka nde wana nomi tozotema liboso ya bato tozoteya bato oza na jalousie makasi prophète Jesu tokende kojete na émission na biso eloko moko oteyaki olobi komélange bato bango omélange makambo ela mosusu azoteka amélange commerce nde na bakisi leto olobi ke bapaster ebele bakomi komélange nzambe na place wana balobi moto alobaka likambo azalaka na maîtrise nango oyebi mpe bapaster oyo mpo oyebi ki nayebi ki paster kingani yevema mosala na ye amélange nzambe mélange ekomi trop neti nde toza boye toza na ntanga confusion bapaster ebele na oyebi so mama na ngai banakisi basangisi nzambe na makambo mosusu bazali bapaster mosusu baa bato ya science occulte bapaster mosusu voire même kutu bapaster mosusu bakoma bahomosexuel
basangisa do makambo nzambe na makambo ebele omoni kaka oteya me na nsima nango ana eloko moko asalaka bapasser surtout ozomona oyo balingi kosenga bambongo balingi mbongo mingi balingi biloko ya mokili mingi bana mélange omona passer osala bapratique ya mabe omona église na ye ka plein bato baolanda ye ka me olanda ta mosusu paster wana bamelaka masanga ana basi ebele paster wana aza na makambo mabe bato mpe ta mosusu bayebi makambo wana mabe me église na ye bato bayakaka kaka c'est que mélange ezali seka aza na eloko moko boye aza nango na nsima omona makambo mosusu ezaka mbongo mpe bambongo omwaka bamonta basenga ba $100 ba $1000 banini donc mélange ezali na makambo ebele bapaster omona église ndenge eza boye ekóma na confusion toyeba te paster ya malamu aza nani ya mabe mpe aza nani donc mélange ekómi na makambo ebele donc mélange ezali kisi ezali donc tolobaka ke kisi ezali bandeko na be boki des prophètes Jean Lobi bapaster ebele bakoma komélange nzambe nde bazomélange nzambe wana yo telemaka place oyo ozali aza na raison eza begi msunga mona koto tellement ke paster ba bato sala peza ke baser nyonso bavanda na liboso wana baza basi na ye muta kendaka za te bakosoa na ba WhatsApp bakobunda muta lokaka na église wana te mais wana siko toloba nini bon nzambe kanda abia juger bato na ye elo na ye tout na prophète eloko aso ya suka vraiment olobi ke lobi deuxième jour tant bato bazokota bapesa bango ba 3 drapeaux badrapeau ezala bamboka différent ya Congo, États-Unis, Angola, Togo okopesa baprophétie nyonso ya bamboka wana mekana koéclaircir biso et bon alobi l'église biso tolobi le 31 pour la suka parce que toza awa leloti le 31 décembre le 31 décembre des jours à suka baopesa bato badrapeau baokoteza badrapeau ya bamessage na opesa bamessage ya bamboka makambo esalama na bamboka na 2022 parce que prophète a solo baye bagaye so baza ko annoncer makambo ekoya makambo ekosalamaka ezaka teke na lobaka o libumu pasi nzamba obikisa nzamba opeso libala te foto loba pe ba événement oyo esalama na ba nation na bamboka ya ona lobaki na opesa biso ba drapeau na boya na ngona loba likamta mso boya na drapeau Congo Brazzaville na oyesa mino likambo esama na Brazzaville année prochaine baoya na Angola na yesa mino na Angola na tambo eloko boisa esalama ya mboka na biso mopi na oloba ya Congo makamni esalama na 2020 na onde makambo ande na lobaki na oloba donc to muto okota ba pese drapeau ngamona ebikande ba osana osala service ezaka na orienter peuple po muto ayebaki na toto koti 2022 eloko bo baba lobaki nzamba lobaki eloko bo likambo esa habitana ete malade ya corona bato ebele baza surpris na maladie wana mais so ba prophète ya solo bazaki bange ba annoncer ngo bien avant que maladie mo ezoya ekosala bo ozomona un vrai prophète bayebaki so baza ko annoncer makambo oracle o événement o ekoya kaka na mukolo tel na année tel na après 10 ans après 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans de babiloko même naissance à Jésus ba prophète Jérémie ba annoncer ngo avant et l'équipe ba siècle nde ekosalama donc un vrai prophète alobaka makambo ekoya ya ona bina kopesa ba message ya bamboka makambo ekosalama so ezaba guerre so ezaba nini so ezaba événement nini ya mabe na oloba ope salama ya malamu na oloba mais plus mingi na kopvanza mingi na mboka na biso makambo esama na 2022 pour la Congo RDC na 2020 23 pour kala mingi te tokene le élection na opesa makambo ekosama 2022 na 2020 23 boki de prophète Jean Lobi donc ye majeta koloba babi ba musala nzambe ya solo aomona makambo oyo il y a 2020 notre côté 2022 mais ya kolobela au prophète Jean nana mutuna o me déranger nga makasi ne to comme comment on ndeko moi ça na problème à pas musala nzambe prophète a PCP ba prophétie o peso loba mais non normal tala boy mais na suko mona musala nzambe akomi kolinga e o mona sera ebisi abi o mais dis sur o te o ezanzoto musala nzambe prophète azul ça sert que o ezanzoto o eza 4 par exemple molimo nim dans le blé comme makamuna yo mais o ezanzoto ngana lingi yo o tala pe be prophète za mari wana ezaka comportement ya bato faiblesse nzoto mutu na comportement mutu aza logique osala nzambe na logique so bala kolinga mwasi mususu te so musera ye ayende po bankadre balakisa ye basunga ye na molimo yoko banosunga esu na nzoto te donc o prophète azosala eloko wana aza mabe aosala pe mabe mais comment na monde comportement ya basala nzambe bakoma ndenge kolinga balinga mais eloko wana ezali boso nzambe ezali sungu eza mabe donc bakokosa eloko wana te mutu ifo abanga nzambe atambola pe na kobanga nzambe so mutu abanga nzambe te ezali kitoko
de makambo na basala kana eza makambo mabe eza kitoko te tokoki koencourage yango te parfois Jean mpona mokola lelo milulu lelo eleki ndenge nini eleki na ndenge yo osengelaki mpezaki ndenge olingelaki oui nasepelaki nango eleki bien très bien nalai na posa bato bayeba na penser à guerre des étoiles elo nalai nango posa ngwana parce que ntango babi guerre des étoiles moto akomprendre eza nini étoile yango ezali est ce que étoile ebundaka moi moto yango ozala etamuse motu yango nalingani na lelo nalakisa bato penser nango eza nini elingi kolakisa nini et nakomisi nzambe motu nyonso siko acomprendre lokwa bacomprendre boye lobi siko tobandi siko ça va tomoni maki banzi ba comprendre déjà pour ba miso ba répondre à prophétie mais hôtel n'aurait pu na souk hôtel si bango ke lelo za pour comprendre de loko ni na sauter na souk après tout ça ba intervenir ba sœur rebelle en tout cas vraiment ba lobby car ne yo lobby ça va pourquoi peut ça mbote bina ba neso bazolanda on na ba pays mususu o ba kozombi ba ça kona bango na pesi mbote na bato nyonso ba partout na monde entier na Afrique na États-Unis na Europe na bisika nyonso bolanda biso na yebisa biso kaka ke none eza wana bokanga makana nzambe bozala espoir epa nzambe nzambe osala biso makambo ebele bato baza na ville ya Kinshasa événement ezali awa na salle de fête tout neuf na bypass na veni bypass en face ya diagonale na arrêt à Betty Masikini soka boye na diagonale côté arrêt à Betty Masikini bomona salle de fête mo eza na tout neuf banero les ana to sala séminaire awa to banaki on le 27 to aussi senti le 31 décembre boya ebele bo découvrir pe makambo ebele ne na biboya na ba drapeau boya to pesa ba prophétie pour na ba mboka pe makambo sur les kamala nzamba pambola bino apambola batu nyonso apambola pe journaliste so manadine cameraman na biso batu nyonso nzamba pesa bino vraiment ebele na kombo na Yesu Masia prophète un petit peu numéro na ça nous super rose on appelle botara tourma ba courant ah comment nous sommes naza na besoin prophète naza nous pas bandi mebele ba pengui du collègue ba pasteur à faux nous sommes na matin oyo te po ngamo la sentir ngamo ma tete pasteur au té qui vraiment nous sommes on a besoin benga yo ko pesa numéro na yo numéro na ngeza plus 243 89 79 51 998 plus 243 89 79 51 998 bino nyos na pesi bino mbote ngana bino to mona ni bagasima bye